sikoyo ngai tata na bino nzambe na bino nde nazokumba bino bolanda bino banso aveuglement kofongola ngai mwinda ya sawaliti te mpo oleka liboso na ngai me landa ngai malembe soki ngai nalongoli lokolo yo remplace. Mobuti mbila abuti na tongo soko akwei apesaka mayele na bayebo bazobuta na pokwa ete baninga songolo mpakala kweyaki biso tokobuta na pokwa serre les ceintures pamba te ceinture oza nango oza pete soko mati okokweya biso tozomata na pokwa nzambe atindi biso bosere basentire na bino sima mibeko na maboko mibale tambolaka na yango banzaka yango ndenge bakomi na mokanda ya masese 3 du premier verset 3e verset mwana na ngai kobosana maloko na nga te kobosanaka mobeko na nga te kanga yango na kingo na yo tangaka yango ezala lokola tableau kati na yo yango nde kobakisino bomoi molai mpe kopesa yo kimia tata na mama mwana papa simoki mbango mobeko yawa lobi totambola soki ya longoli lokolo biso tolandi eske toza bon lingombo oyo lelo mibeko lobi mibeko bambuta mpe bazolekisa soko yoki kaka bambuta bazokende na nkamba bake kotinda papa atinda mobeko eske eza bon eske makanisi na yo eza ya nzambe eske bambuta oyo bakendaka batindaka nzambe ete sala bozongisa boye bayebi mokili ndenge ebandela boyebi position mokili ekomi obie bayebi position mokili ekokoma lobi duto lobi okuna talaka keti na du nzambe alobi elobeli na bino etamboli na bino evandeli na bino esaleli na bino ezala lolemele moko fuma mbanza tikili biso liloba alobi bana na nga bozala lokola bapwana mbwa bolalaka elongo bolamukaka elongo batata mpe bamama eske tolalaka elongo tolamukaka elongo eske tozotambola ndenge nzambe alingi biso tososala bisalasala eske biso baza bato bakorige biso na lela te eske biso toza bato misusu bakorige biso na elelobeli tata mama mwana papa simoki mbango yebaka yango te liboso na yawe toza na moksoti toza l'effort to réparer pante oyo biso tokotisi na lingomba po te bandakaki biso bana na biso baza ebele na libanda ngonga soki ekoki bakoya sika bana wana ntango bakoya na bakomportement oyo biso tokotisi na lingomba tokoteya bana wana lolenge nini tokolangola oyo baye nango obie bakokontinue na alire oyo bango bakoya na yango nzoka nde ntango baye mpa na biso toefase bango alire oyo bango baye nango tokotisa bango na etambolo ya biso kasi biso epai na biso nyonso yazoloba tozoyoka te alobi na biso bolongola molato nyonso ya kala bobwaka eske nga na bwaki eske yo bwaki otali le 12 octobre l'an 2021 alobi na biso ete masumu na bino nyonso nga na limbisi yango na bwaki yango na mai ya tunungu ya kokamata yango akobwaka yango na mpioka soki akamati yango abwaki yango na fleuve soki yami masumu wana abwaki na oseya eske tobwaki obie tozotepatepa kaka ngai mwa eza te pardon bai ngai singa wana yango ebikisaka ngai mwa linete wana mwa karne wana mwa baki wana jamais nakokoka te me nakokwea wana nakokufa batata na bamama toyoka soni te na kolongola mbindo oyo eza na biso pa batika poto ayokaki soni nde akotaki na cercueil ya bomoi mpe bakundi ye likolo na soni donc elingi koloba tozala na soni te mpo na koboya masumu malamu balakisanga mosapike omoni azalaki bisaleli mabe mais en tout cas change en tout cas tata oyo vraiment akoma mondimi en tout cas mama oyo vraiment solo akendaka ndako nzambe ke lelo oyo balabala baloba na nga te omoni bango ake wapi akenda kwa nzambe mawe lera koya botalaka lera kozonga ake kotondisa baba ya pamba ndeko na ngai tata mama yo mondimi baloba na yo kotondisa baba ya pamba pona nini pona bizaleli tango uti ndako nzambe okotika na lopango bamoni yo balobi mamenganisa koti moto asambelaka nzambe bango bamba ye kombo
motatambola kandeki nzanda lingi takoki ko babaye kombo jamais du tout. Biso toza ba petit Simon Kimbangu na bilongi na biso bakoma SKK elingi koloba bana ya papa Simon Kimbangu kiangani il faut tozala différent na mokili. Biso toza ba original toza ba photocopie te oya keli na maboko na ye tika tosala moto na lolenge na ngai lokola basalaki biso na lolenge na bango biso toza bango toza ba photocopie te original. Kasi ngai na yo nazokomikitisa na misala ezangi ntina ngai na yo napotiki original na ngai bakomi kopengaka lokola papier hygiénique mutu nyonso asakanelanga pamba te bayebi bakanga ye ndoki azaka moyibi azaka mosali bikomo asalaka boye azomisaka boye bakomo nyonso wana eza ya biso te. Yango batata na bamama na mopeko tokobeta sete na moboko moko ezali koloba ete tata mama Kimbangu te tosa liloba na Yawe. Liloba na Yawe koki jamais kokwera mabele po eza liloba ya mutuya ebimi na monoko ya Nzambe ebimi na monoko ya mutu te ebimi na monoko ya tata wana pikolaka te soti mama wana ebimi na monoko ya Nzambe mokeli. Il faut ezala na poids, il faut to respecter yango tosa. Ngai na yo tomituna eske nga nazali kotosa liloba na Yawe ubena tosa kate kuvinga na yoki nanga mate yango mpe mbanda na to yoki mpe mingi otika kaka soki bosiandami mibeko yo yebi teke biso tozana no bashe poko yango bimisa bato na lingomba oyo mikolo nyonso moninga mpe botambolaka na ye mpe azwi nga nayebisaka ye longo na lingomba wana yaka tokende na groupe de priere otiaka meshi na mutu okozala kitoko za mwasi kitoko ozolekisa lere pour ye tala omonani lokola koko. Bandeko batela liloba ya tata na yo batela liloba ya Yawe to batela maloba na Nzambe eza maloba ya kobwaka na mabele te totosa oyo nyonso bazolobela biso pote tobima bayengebeli liboso na bango poto sepela na nkemo oyo alaki biso. Nzambe akosaka te asalaka farceur te. Nzambe soki alobi yango toyokaki na mfuma maza azoloba bo Nzambe tele otali batata na bango yango na mopeko tolobi mipeko nyonso tolongoli te oyo eza ya moke mopeko moke ezalaka te nyonso ezaka meme niveau. Fuma mbanza apesaki biso exercice asalisaki biso bokende na kumba bokamata mabanga mibale moko ezala ya monene moko ezala ya moke soki mokei bobwaka na mai babwaki libanga ya moke top eke kofanda babwaki ya mibale top eke kofanda. Fuma mbanza alobi yango nde elakisi bino ete mibeko ya moke ezalaka te ya monene ezalaka te nyonso ezalaki niveau moko po bomoni bobwaki libanga moke evandi bobwaki ya monene evandi elingi koloba eloko ya kokakola eza te oyo tokoki kokakola to lobe te lingomba lokola alobi boye ngai nakosala boye mpo nakoma boye ndeko na nga okozanga bisengo tokosanga bisengo elingi koloba na mibeko eloko tokokende nango totosa nde toleki na mokanda ya misato na Masese chapitre 15 verset 5 à 6. Soki totangi mokanda oyo totangi yango na tina lelo tozali le 16 mokolo mfuma mbanza azwaki likanisi ya kotia libanga na nkendolo po totonga 320 maison toyebi biso banzo kuna na mokanda wana balobi na biso ete moto na bilema akobosa na kaliloba tata na ye te. Nzambe alobi komo Yesu alobi bana na ngai tozotonga 320 maison na kati na nkendo mwana oyo aza na matoi mwana moyengebeli oyo atosaka liloba tata na ye akopambamaka kasi mwana oyo mabe akoyokaka liloba ya tata na ye te mwana wana akonyokamaka suka ya balobi mikakatano ezakaka ye te. Batata pe bamama tokotuna na biso nyonso tovandi awo 320 maison mfuma mbanza pinda biso boni ekoka bayalobelaki liloba eza biso te tozozela nini po 300 maison wana ekoka soki mwa 30 soki mwa 30 oyo etongama ekomi lisusu ya biso soki nakenda nkamba natingami nakokomela na nkendolo
bandako nyonso ya elaka asengaki epepi yango wana epesami na matete yango epesami na commune ya Ngiringiri mpona nini barefectionne yango 320 maison liloba na Nzambe biso liloba ya Nzambe ekweli yo mwana bumbu ekweli biso bandimi ya bumbu kobana le 6 avril l'an 2021 bumbu nakosepela refectionne ndako wana soki amphithéâtre esili nazala liloba na koloba mwana bumbu lamuka mondimi ya papa Simoki Mbangu yeba position ya amphithéâtre boni epusani lolenge nini tozosalela mpo yango esila liloba na Yawe ekweyaka na mabele d'abord liloba ya Yawe oyo ya biso après fumwa mbanza akei banda totikala kendelo pipipipi liloba na Nzambe ekweyi tolongoli liloba na Nzambe boni tobongi awa tozali kotosa liloba tikelaki biso tala position na yonga na tala position na nga totala position biso tozali po ya lobi moto ya kotosa liloba azali moyenge beni Nzambe akopesa ye eloko na mutuya kwamba te atosi mwana kutu na kati na ndako soka tosaka eloko nyonso komona na balabala chemise kitoko nasombela mwana na ngai mwana oyo atosaka ngai robo oyo kitoko mwana ngai alata mokolo yenga nasombela mwana ngai sandale oyo mpo azali motosi wana biso bato kasi na Nzambe liloba na Nzambe mokolo mwa lelo mokolo atiaki libanga boni 320 maison tokokango obe tokoki te ekomi ya biso tobebisi etonge lisusu na bato batonga yango lisusu tozoko avance obe tozosala maklepa tala position biso tokomi lelo mwana bumbu le 6 avril l'an 2021 le 6 avril l'an 2022 liloba na Yawe Nzambe Molimo Mosanto papa Simoki Mbangu il faut te remettre les clés na mituna ngana mituna nafani na bumbu mpona liloba na Nzambe boni tokopesa papa fungula obie kotikala kaka ya biso tozotepatepa kaka place moko liloba soki ebimi na monoko ya mokolo eza lokola testament bakoko balobaka liloba elobaka boye te mowei atikela yo biloko kamata na yo yango tokoma kozonda mapango ya bawei tokongoli biloko nyonso ya ngai bana basimba te ekomi ya yo bon ebongo liloba pe ya yo liloba soki oli yango ozwi problème batata na bamama bana bumbu tobosana liloba na Yawe Molimo Mosanto ya le 6 avril l'an 2021 te na bumbu po tobima bayenge bene po tozwa lipamboli kasi soki tokobosana yango awa na basese balobi mwana oyo ayokaka mpambela ya tata na ye azali moto na mayeli me oyo ayokaka yango te azali mabe azali mobele moto ya mikakatano na mikakatano devoir eyepa na biso bandimi ya bumbu nga na mituna position nini ndasana nini nga nazokanisa mpo nasala pote na bima moyengebe ezosenga tofungwama tokabela Yawe mbongo tosalela ye mosala wana pote tozwa eloko ya motuya kati na maboko na ye fungwa mbanza kenda atika mosala efanda kino lelo tata Molimo Mosanto alobi turo oyo ngai nakaboni yango totala nanu matete totala ngirigiri akosilisa ubi akosilisa te kasi yo bumbu sala makasi amphithéâtre esila utani monga fula sala effort osilisa bestudio wana bongolo sala effort sekaseke ebonga yoka safubu résidence na ngai ebonga liloba tango bimi na monoko na Nzambe ekomi na problème keba yango tozosenga ete bandimi ya bumbu torate chance oyo te liloba na Nzambe kwei tosalela liloba pote tobika soki bongo te mikakatano ntango ekoya koloba te peut-être mama pasteur moto asali yango peut-être bangaka Nzambe ya bumbu peut-être représentant peut-être président du collège peut-être cabinet longwa na yo kuna atalisi biso makomi yango wana tomonaki
Tango bakangi papa Simon Kimbangu na 1921 bambuta batundaki ye liloba. Nkomo ozali kokende lobi na biso nini? Alobi na koloba na bino nini? Makambo nyonso koyela bino na nsima botalaka na mokanda na Nzambe. Yango nde tofongolaka mokanda na Nzambe mpo tosalaka reference na mayeba komela biso mayeba tikela biso. Tolandaka yango obe tobafuwaka yango. Lelo mokolo mfuma mbanza apesaki mosala na biso panso mokili mobimba bosala yango. L'an 2021, le 6 avril, mokolo tata bolimo centre Simon Kimbangu Kiangani apesi musala na bumbu. Moni liloba wana eza na esika epai na yo, eza na esika epai na nga, nazosalela yango obe nazobouleverse yango. Awa nga nazosalela yango te, yebaka yango te, azali Yawe, azali kolo na biso bango. Aza na mutu ya kokomande ye te, aza na mutu ya kodikte ye te, aza na mutu ya koloba na ye te, boye kosala te, non et non, azali Nzambe, akotika na Nzambe. Prédication ya lelo batata na bamama, tosalela maloba ya bapapa, tosalela maloba ya Nzambe, potokoka kozwa kobikisa. Soki te, pasi kosala. Tondi na mpamela na bango, tosala posa na Nzambe. Kasi soki yo lingaka mpamela ya Yawe te, ndeko na ngai, balobeli biso bien. Moto ya boya kango, litomba na yezalaka nini, bobele mikakatano, shiri mikakatano. Kolela na kolela. Nasala bo ezosimba te, nazolisa bo ezosimba te, nakende liboso moye te, na musala balinginga te, famille elinginga te, lupango elinginga te, na wonze balinginga te. Fepa motema na yo, otelemeli wapi? Pote Nzambe atika yo na mikakatano. Nzambe neta kotozolela, alongolaka biso na mikakatano, alongolaka biso mpisomi, alongolaka biso malade. Metango na boyi kotosa mbela na ye, soit likambo ye apesi na biso. Resultat nini nga na kozwa? Yango daki pusana. D'abord Yerusalem boyebi nzembo wana, bobeta nano nzembo wana toyoka yango. Awa nga na lingi kaka yangai, lupango na nga na somaki kuna na ipel, nazotonga 2 niveaux. Lupango na nga wana na somaki na au revoir, nazotonga bandako balocataire si maison pona balocataire. Lupango na ngai ndako za mabe, nakokusa ndako oyo bapesi ye na tata na yo liloba o réfectionner boni esili potenga na sala oyanga. D'abord Yerusalem, d'abord Yawe, sima tokosala oya biso. Oya biso eza na bénéfice moko te, mais ya Yawe eza na bénéfice. Mwana bumbu lamuka petelena zwa makambo oyo sérieux. Lelo tozali le 16 janvier. Mais balobi na biso le 6 avril l'an 2022, faut remettre papa fongola amphithéâtre. Ngai na yo tomituna papa ko fungula ekomisili la te tokonoba na ye nini pamba te yasa likolo na biso etango tokangi matoi tosali posa na ye te bénéfice nini biso tokozwa daki te ya biso. Soki daki asilisi jeteki bongama liloba nanga liloba nangai wana jeteki toke Musisa ya lingomba oyo
binzela oye binzela bazala kasimana ye tata kimbangu kyangani ye mola kisinzela biso basoto zala simana ye yendelo biko yende bendele na biso totala seye osomi ya mokilo yo eutana ye osomi ya lingombo yo ekoutana ye totia elikya kikobosana tena ni ayebinzela oyebinzela bazala kasimana ye tata kimbangu kyangani ye mola kisinzela biso basoto zala simana ye yendenzelo biko yende bendele na biso totala seye osomi ya mokilo yo eutana ye osomi ya lingombo yo ekoutana ye totia elikya bisona lingomba yo tokotonga yango tokolemba te biso bilombe ya tata kimbangu toyika piko makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kamba lobi nini makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kamba lobi nini kamba lobi nini kamba lobi nini bisona lingomba oyo tokotonga yango tokolemba te biso bilombe ya tata kimbangu toyika piko makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kamba lobi nini makanisi na biso na kamba kaka matoi na biso kamba lobi nini kamba lobi nini kamba lobi nini fungola motima totonga yango bamosusu te bakotongela biso na lisanga nalikanisi moko topesa maboko na mayeba kosenga bongo tokokende liboso fungola motema totonga yango bamosusu te bakotongela biso na lisanga nalikanisi moko topesa maboko na mayeba kosenga bongo tokokende liboso kamba lobi nini kamba lobi nini
bana na ngai tolandi balobi na lisanga na likanisi moko nde soki totosangani totobiyeleseleni mwana bombo makanisi na ye eza wapi eza ya lisanga po tosala mokumbo papa apesi biso po tosilisa yango eske mokumbo wana epesemi Kinshasa mobimba ubi epesemi yo na bolingo na likanisi moko tozala lokola bapwala mwa biso nyonso elongo tokosala boye biso nyonso toke ritme wana tokende boye biso nyonso bato bazomona antuka bolingo eza na kati na esika nkamba alobi nini nkamba alobi kobanda le 6 avril mwana bumbu réfectionne amphithéâtre nkamba nde moto alobi nkamba toyebi ye nani wana nzambe molinga mosala voyani tele mosusu akoya te akoya koloba po aloba na biso te pika nzambe buka tele tutunga amphithéâtre tomanisa yo pasi voyani katusha komona liloba toyoka jeteki tangela biso mokanda ye liloba Bogangate,
mokili moko tola bino kobanga te kotalela kakanga mokili moko tola bino mokili moko tola bino kobanga te kotalela kakanga bana balingi te moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo bongo ibele maya ebakena ete moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo yango na ebelemi bana balingi te moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo bongo ibele maya ebakena ete moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo yango na ebelemi mokili moko luka bino olakisa bango esika nzambe na bino akovandaka mokili moko luka bino olakisa bango esika nzambe na bino akovandaka mokili moko luka bino olakisa bango esika nzambe na bino akovandaka bana balingi te moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo bongo ibele maya ebakena te moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo yango na ebelemi balingi te moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo bongo ibele maya ebakena te moko na bino zamba tempo etinga zala nsembo yango na ebelemi. Merci, je te qui. Batata pe ba mama biso banso to yoki. Lilo bananzambe. Est-ce que lilo bananzambe koko sala ya lokuta? Tango to sali ko to sa kote. Donc to soka ko kamata nzambe lokola moto na lokuta pe na biso. Ba lobi na biso to kitisa ko ndima na biso te pona ko tonga Yerusalemi. Bana bumu to kitisa ko ndima na biso te pona likambo itali réflexion ya amphithéâtre mokili ezali kotala biso bakoya kotuna biso bolakisa bino esika nzambe avandaka yango nzambe azoloba botonga Yerusalemi pete bapayalanga baya bakota bavanda fuma mbanza Antique Testament soki Yerusalemi ekotongama te pasi na bino ekosila te tata mama mwana papa simoki bakozali wapi liloba ya motuya oyo yawe apikeli biso soki mboka wana ekotongama te pasi na bino ekosila te lelo tokomi anga epase anga banda mokili ebanda bosi bomona maladi banda ekoti na mboka ekoti lelo leta asere biso lisusu na bakashine asere biso lisusu biso nyonso tozambela mobanga naza nango te sombelanga kashine ya mokili nde tozobanga ya nzambe tokobanga te bandeko tosalela posa ya nzambe posa ya nzambe korendre biso eloko ya kitoko kati na biso na kondima kosala posa ya nzambe mikili ekoya kotuna biso tokolakisa bango na pete nzambe afandi na Yerusalemi na sika nkamba momema ngai nakende esika yo komema ya kokende toyebi ke nzambe na biso alingaka soni te bokende kotia ye na nkendo na vanda bokende kotika ye na 3 maison bokende kotika ye na bana nkole bokende kotika ye alala na studio misiu bango baye nango conférence wana bokotisa bango na nzete ya basala batata mpe bamama tozali wapi biso tokitisi kondima na ntina na kotonga awa biso tokomi kobeta mabaku na ntina na botongi liloba na yawe ekoki kobongo na jamai lokuta ekotika na modele solo batata na bamama tosalela liloba na nzambe fumabata na data lelo atiki liloba botokolanga 320 mètres ezali yo bosangana na lisasa mitu otambola elongo botonga tata bolimo mosantano bibana na ngai ya bumbwe eza mboka nga na lingaka
nalingaka komini wana nalingaka paroisse wana pamba te bapesaka likambo lobete kwa maboko ya bango ya bibaleza ya ngai tosalela nga nanga motabu wana liloba ekotika kobongana jamai lokuta ekotika lobele solo mama na likambo tokokende nango na date ya lelo le 16 janvier l'an 2022 liloba ya tata molimo mosantu ya le 6 avril l'an 2021 tosala mosala wana na bomoko na lisanga na bolingo na kopesa na maboko na kobeta na mitu te na kosala te na koyimayima te kondima ekita te kondima na biso tele mangwi pamba te abongeli biso eloko ya motuya tala mama na likambo tokokende nango na mokolo mwa lelo tosuki wana na kombo tata mwana mpe tata molimo santu amen otelema tobotela tosamba esede bola bozulubika nkumbwako na situswa kimfumukia kokukiza lusono lako lavaka mavama ntoto botsoko kuzulu utufana byako itokalumbuka lumbu utuloloka botso batuvwili mfuka kutufidiko muna mpukumuni kansi utufulusa muna nkwa yambi kadikiaku kimfumu yengolo yenkembo ya mvu munkumbwa seye mwana emwanda vela amen njembo ngoma ya molimo boyika sentiko oponami toi oponami pona kotonga lingomba ya molimo boyika sentiko bilonde tata jabilembo pobotonga na ye lingomba bilonde tata jabilembo pobotonga na ye lingomba poporami pona kotonga lingomba ya molimo boyika sempiko bilonde tata jabilembo pobotonga na ye lingomba bilonde tata jabilembo pobotonga na ye lingomba lingomba yo lingomba ya molimo lingomba yo lingomba ya baponami lingomba yo lingomba ya molimo lingomba yo lingomba ya baponami ebono boyikapi o bole bate bisengo bizali oliboso boyikapi o bole bate bisengo bizali oliboso lingombo yo lingomba ya molimo lingombo yo lingomba ya baponami lingombo yo lingomba ya molimo lingombo yo lingomba ya baponami ebono boyikapi o bole mate bisengo bizali oliboso boyikapi o bole mate bisengo bizali oliboso. Nde tosengi na papa secrétaire communal ayapo na suite ya programme.
na kombo na tata mwana pe molimo mosanto nde na ngonga oyo tozali na sacrement ya boyambi basentelama bazali 3 catégories ya liboso ezali bandimi baye babinaka pamba te na lingomba na biso tobinaka te soki totali na 5e commandement ya mibeko na biso zomi na mibale kuna balobi na biso ete mondimi ya tata Simon Kimbangu akoki kobina te mpe akotalaka mabina te. Bango bazwaka etumbu nde etumbu na bango esilaki yango wana na lotongo ya bakonzi nde balobi na biso toyamba bango awa na paroisse bazali 13. Deuxième catégorie ezali bandimi na biso oyo bakokisaki mokano ya libala ya petwa vendredi na bureau ndenge yango ekangama na lingomba lukutakano ya 2018 ete soki bato bakokisi mokano ya libala bakozela lisusu mokolo mapateme te nde bakoyambama dimanche nde bango mpe lelo bazali koyambama. Ya misato ezali mondimi oyo akweyisamaki lisusu kati na lingomba na kosala pratique oyo lingomba sepelaki na yango te nde bakonzi ya ville bapesaka ye etumbu a partir ya kuna nde bango moko bakomeli biso nde dimanche passé boyokaki tobengaki ye azalaki mpe empêché nde yango wana lelo bango banso bazali koyambama nde yango tokosenga bamibongisa po bango nyonso baleka kuna nsima kuna tribune mpa bambuta po ete bamibongisa omomana toinvite évangéliste te bazala esika moko po pamba te baprotocole bakomema bango liboso mpo na ntina ya cérémonie nde na ena tosukisi wana nde tozali koinvite papa évangéliste communal révérend Titilaongi Bokila Ilo nde akoleka liboso mpo na ntina ya cérémonie. Po tokoma mokolo lelo to uti mosika po tokoma mokolo lelo tokomina mokolo lelo mokolo ya santene tokokisi mimukama aleluya tokomina mokolo lelo mokolo ya santene tokokisi mimukama aleluya. Po tokoma mokolo lelo to uti mosika po tokoma mokolo lelo tokomina mokolo lelo mokolo ya santene tokokisi mimukama aleluya tokomina mokolo lelo mokolo ya santene tokokisi mimukama aleluya. bango mpona boyangi kondima bandimi ete bazala bayekoli na yo mpe likya na bango na mosala mwa yo zala penepene na bango tosengi bolimbisi mpe tika ete bazala na molimo mosantu bamona mpona kufa na yo mpe kosekwa na yo mwana na mpate na nzambe oyo
akolongola masumu na bango. Sika oyo lokola bomoi esika na yo. Azali sika oyo kati na kiti ya bokonzi. Tika ete ntango nyonso lipamboli lizala na bango po ete bai na kombo na yo te oyo etonda na mapamboli nyonso. Tika makanisi na bango mazala na boboto epai na yo. Bayoka elengi na yo po ete baoyo bakondimela yo kati na likolo yo okoki kobatela biso ntango nyonso po ete tobeta mabaku te. Pe okolakisa biso nkembo na yo ya bosepeli mingi. Yo moko kaka moto na mayele po mokonzi na biso po na yo nkembo lobiko na lobiko na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Santo. Amen. Na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Bongo toloba nini? Toumela na masumu ete ngolu efuluka soko moke te. Biso tosili kokufela masumu tokoki kobika na yango boni. Boyebi te ete biso banso tobatisama kati na Yesu Kristo, tobatisama kati na kufa na ye, tokundami na ye elongo na nzela na kobatisama. Tolali lokola bakufi ete lokola Kristo aseki kati na bakufi pona nkembo na Tata. Biso pe totambola na bomoi na sika. Soko tosili kosangana na ye elongo kati na lolenge na kufa na ye, tosangana pe na ye kati na lisekwa na ye. Toyeba boye ete lolenge na kala na biso bato ebakisa pe na ekulusi na ye elongo ete nzoto na masumu ekoma eloko pamba tozala lisusu baumbu ya masumu te. Zambi mokufa asili kokangwa na masumu, ne soko tosili kokufa na Kristo elongo tondimi pe ete tokobika na ye elongo awa eyebi biso ete Kristo asekwi na bakufi pe akokufa lisusu te. Kufa ezali lisusu na bokonzi likolo na ye te. Ekufaki ye mpona masumu mbala moko mpona libela. Awa azali na bomoi, azali na bomoi mpona Nzambe. Bino mpe lokola bomitanga bino mpenza ete bokufi mpona masumu nde bozali na bomoi mpona Nzambe kati na Kristo Yesu. Tika ete masumu mazala na bokonzi na nzoto na bino oyo kufa mpona kotosisa bino posa na mabe na yango. Bokaba posa mabe na yango. Bokaba bilembo na nzoto na bino lokola bisalelo na mabe mpona masumu te. Nde bomipesa bino mpenza epai na Nzambe lokola bato balongo na kufa pe baye na bomoi. Bopesa pe bilembo na bino epai na Nzambe lokola basali na bayenge bene. Masumu makozala lisusu na bokonzi likolo na bino te po ete bozali na se na mibeko te kasi na se na ngolu. Nde tokotanga mibeko zomi ya Tata Nzambe, mibeko ya Nkolo Yesu pe mibeko ya Lingomba. Na mibeko zomi ya Tata Nzambe okozala na banzambe basusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpona yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te. Kanisa mokolo na sabata ete okulisa yango. Kumisa tata na yo pe mama na yo pe mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatoli na tina na mozali na yo te, okolula ndako na mozali na yo te. Peleki na mibeko oyo Nkolo Yesu apesaki na biso ezali mibale. Olinga Nzambe na yo na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na mayele na yo mobimba. Ya mibale, olinga pe mozalani mwa yo lokola yo mei okomilingaka. Peke na mibeko zomi na mibale ya Lingomba. Posa bango bazali na bokonzi, po bokonzi nyonso boutaka na Tata Nzambe. Linga bato banso ata pe baeni bayo. Komela likaya to bangi te. Komela masanga ya molangwa te. Kopina te. Kokende kotala pe mabina te. Kolala bolumbu to kosukola bolumbu te. Koswana te pe kobunda te.
kosala kisi te to kokende epai ya banganga kisi te, futaka papu ya leta. Kobomela moninga wayo kanda na motema te, ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu to sombo te, pe makako nyonso te epekisami kolia. Na lokota kano mokonzi ya bula bakisaki na nyoka toliaka te. Nde toleki na boyambi basempelama, tosengi basempelama bokota na kati. Basempelama bofukama, nganga nzambe botelema. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Mwana alobela tata na epe, tata nasaleli likolo mabe, nasali mabe na miso na yo, na bongi kopiangama mwana na yo lisusu te. Tata nde alobi na bombo na epe, boya na monkoto moleki kitoko noki bolakisa ye, botia lopete na mosapi mwa ye, pe sapato na makolo na ye, po ete mwana na ngai azalaki mokufi pe azali na bomoi lisusu, azalaki mobungami pe azwami. Babandaki kosepela. Tobondela na kombo ya tata mwana pe molimo santu. O nzambe ya ngolu, nzambe ya bolingo monene, yo tata na biso na likolo, yo mokonzi na bomoi, topesi yo matondo na manso bawoti kosalema na ntina na bana oyo bazongeli bisika na bango. Yango tosengi kobatela bango na bomoi na bango mobimba ete bazonga lisusu nsima te. Tosengi manso na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Batata pe mama, bino bozali bana ya ndako, boyebi mibeko ya lingomba na biso, bozali bapaya te. Lingomba mobimba esepeli mpona bozongi na bino na bisika bya bino oyo botikaki. Nde tokopesa bandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe molimo santu. Toyamba bandeko na biso na kombo misato ya boli. Okombo ya tata ya mwana pe molimo santu. Fiki morceau mpona kobimisa bango. Là même avant que le voilà nzambe na bamasali papa sima kimambo kyangani mala pasonga na kata ngomba na kata ndaku na bango ba mesana na ngo ya solo bango na tozo komona na kata terrain bazo ko ventiler ba topesa bango ba foto pe to petela bango maboko makasi to petela bango maboko ba zondi na kata ndaku ya tata na bango likola Imene moke bunga ya mwana nzamba tiko refere bango bangona basiko zonga nakata naku ya tata na bango kipakiso topete na bango maboko makasi bango wana basiko zonga na naku ya tata na bango tolanda ka mipeko tango nyeso bateka biso moto kuka ka mipeko zake tolanda nzambe na biso avengena na tango moso basoteka biso.
nganga nzambe ovanda tokolela na kombo ya tata mwana mpe molimo santo nzambe mozalisi mpe mobongoli ya bato oyo ozali nzambe na nguya mpe nzambe na kondima yo obongolaka te mpe mopesu na ngolu manso tala bana bayo bazongaki nsima nde basusoli bazongi na kati na bisika na bango bobatela bango bopesa bango bokasi na kondima na bango ete basepelisa bino kati na nzoto mpe na milimo na bango nde tosengi manso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen nde seremoni esili nganga nzambe otelema ozonga na esika kombo tata mwana mpe molimo santo nde tokoli na biso na sika nakoka précision toyokondenge papa pasteur secrétaire combien alobaki bazalaki très oyo bande bapesaki banokoni bazalaki dossier bazalaki 13 mibale bazalaki vraiment basolana mote nani baza bato te oyo motia na komite naoyo toyelai bazala mote derepe mokipepe kasani itanangeli ekakikonsana elonga te ndubulana akokota na yo ngo bapresidente te balanda ayamba bango ntango bazali moko nde aza na congo central akendeki emonekaka te voilà continue na tapate avec la bonne suite la présidente Zambe akosaka te lelo oyo tosepeli nakoya elaka esili kotongama tosepela aleluya toebeleli bana bangai tokokisi mibukama tozalaki ebele bakomi te tote basalelaki banzambe mibale bana basatana bakoki kokoma te tote balandi ngai kimanyangani te na kombo ya tata mwana mpe molimo mosanto kimbangisme oye kimbangisme oye kimbangisme oye tozali koyokana te nayebi te mpo na nini nkamba oye nkamba oye nkamba oye beta maboko makasi bumu oye Papa Simon Kimbangu Kiangani oye
Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Wasora Yani kaka afandi wapye ebeto bien ebeto yangarara. Merci beaucoup na kombo na tata mwana pe molimo centre. Lelo tozali dimanche le 16 janvier 2022 nde tosili kolanda mateya mayeba pesameli biso epai ya mowumbu na nkolo mama révérende pasteur communal mama Alfosine Kiambonga Kiamiaka yende mutu alesi biso na mokolo malelo atangaki mikanda misato ya liboso atangaki na loyembo ya bayuda 50 psaume de David 50 et azwaki eteni ya zomi na mine 14 pe ayaki kozwa lotango ya mibale na mokanda na kobima na bana ba Israël. Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Et lotango ya misato pe ya suka nde ayaki kozwa yango na mokanda na batoli Zingana Masese Proverbe chapitre 15 verset 5 à 6. Yasolo batata pe ba mama nakolika ete tolandaki na bokebi nyonso na maye oye asili kopesa biso na mokolo malelo nde ntango nyonso bakobetelaka biso sete ete maye oyo bazali koteya biso toyoki tobomba mpe tosala pamba te mokolo moko ya pasi ezali kozela nga na yo poto bika. Mpo na basango makanisi yambo ya koleka na basango ya solo batata na bamama tozwaki mikanda oyo eutaki na mboka nkamba Yerusalemi oyo ezali sinye epai ya tata mokonzi wa bule mokonzi wa lingomba Yahweh Papa Simon Kimbangu